ngunda eza mabete topesaka ata na ta tokozonga eloko nini etindaki alia asenga divorce. Très bien. Donc tokobimisa plan wana ebatami na kati apres tokoma oluka siko ali abimisela biso lettre ya divorce. Tala siko place ali asuki omoni place ali asuki na akomi ridiculisé. Donc bazobanga même pas que baza na bana na kati aza likango te aza mwasi babotaki bana. En fait c'est-à-dire omoni na lobaka na vie il faut oyeba place te noko otya lokolo. Très bien. Atolingi mwasi atolingi mobali il faut oluka mpe kosinforme na bafamille wana parce que na bafamille ebele lelo baza mpena baimmature na bainsensé. Eya na bato mosusu na famille na bango baa na bango bapauvre baa na bango na eloko te me balingaka lokumu na bango ya famille balingaka respect balingaka considération réaction vraiment ya tata mwasi ya badivistone envers leur maman. Mwasi avandi na kofi pendant des années aboteli ebala kitoko mwana star lokola Livingston quel que soit basalaki divorce ou pas ezalaki obligé te bayela biso yango na média ntango kofi asalaki choix ya kovanda na alia to kobota na ye mama wifa moto atindaki ete alandaki na audio moko azolobake alia ye moko moto alingaka kofi bongo kofi aboya te poani. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, merci Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Mbote Nabino. Nous sommes lundi aujourd'hui, jour pour jour, Tokomine le 30, aujourd'hui le 30 janvier 2023, Bandeko Balandi, Internet, Ezoko Zikamoto, Internet, Makambo, Ezoko Leka, Yasomo. Vous savez, la réalité, Belé, Ezoko Leka na Internet, ça nous demande aussi, Ermoto Yaka, Tofandi, Toluki Moyen, Tosali, analyse ensemble, Nabino, Nabaebino, Bolingaka Mingi. Je sais que depuis un certain moment, Bozo ko remarqué, absence, ya Maman Sarato là na plateau, mais physiquement, elle est absente, mais moralement, spirituellement, nous sommes ensemble. Et voilà pourquoi aujourd'hui, depuis Mboka Bapa Bisika et Zwami Alobi, à intervenir, tout le commentaire sur la diplex, tout ça, la analyse. Ya makambu oyo ya somo na kanisi yena ngape to sala ba analyse et belé awa sur ce point il y a divorce ya maman Ali ya oyo et bando créer makambu et belé et créer pena ba maintenant c'est belé tout autour il y a ba journaliste pour na sujet oyo mais aujourd'hui la famille ya yemoko Quadra Koraman ba ye ko pesa biso matière une façon ya ko pesa biso était papa na maman bazala kalisusu ensemble était boni le komi ya bambwakela ya kochela mutu ba poso habitabe pa luka moye asieta par rapport à vina ya sika aponi asala. Elle s'appelle Saratola azali na nzela ya singa bon délivre ce qui tolo ba langage moko tozwa mama Sarato sala na diplexo yo bisika ezwamiye topesa ba imboka maloba ba ope ba mankaki mama Saratola mingi mama Sarambote mbote papa talingala pa mbote na bande konyo ba Hollanda biso de partout dans le monde en tout cas. Bazo mankenga tellement trop plateau peso mankenga mais kala mingi te tokuta na biso tokuta na kalate kala mingi te tokuta na biso mais la tola tokuta na ndeni parce que moi j'ai appris quelque part que la tola akebwa kanengunda na États-Unis ozoko sabiso tu nous fais dormir kalate tokuta na mais kalate yango quand maman tokutana karate tadio tokutana na biso moni eloko ebonga bato balobi na bango balobi nyonso bakoloba mais ya important ezalaka ke ezokokisama ndenge bango badili wana balobeli wana te so mpe na yo oboka ngunda eza mabe te topesaka ata na ta estce nga apekisi taboka ngunda apekisi mutu te. Mais au moins, il y a ce que moi le contraire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Congo, mon intérêt à en Amérique ou bien en Europe parce que déjà pour s'en sortir mieux. Alors tout ça là, voyage peut-être pour comme moi souplicité. Il y a des demandes à visa, naka maladie, naka visite, naka vacances. Vous allez quand même crédit pour répondre à vos critères que Aya Yaka déjà
aokende vacances na bana et tout mais ya kokende mpona kosinstalle nde bulu wana ya nanti. Ok, mais au moins ba séjour ezoleka malamu na mboka ya baaméricain kuna. Non, très bien. C'est jour et les plutôt remarquables. Ah, très bien, Saratola. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Wana Ezali Bongo, Mama Saratola. Tozali na yé vraiment. Tout ça, la analyse ensemble. Vous savez que Bango Babala la kame. ala mukika juste pour asala musala parce que aza amoureuse ya musala aza accro na ebisio na mona mutudo alinga musala mais Sarah pardon ezo sala quelque chose de bien. La toute première question Sarah naza na besoin yonanga to sola ezali pona o etali problème oyo ezopelisa moto na internet oyo epelaki déjà moto na internet ezosala pasi mais aujourd'hui lorsque yo oyoki ba audio o est circulé na réseaux sociaux mama wiva azokoloba pona etali ndeko na ya mobali na mama ya bana na ye ezali mama Alia réaction na yo nanu en tant que maman moko ya influenceuse ya mboko yo ezali nini pe ezalaki nanu nini? En fait, c'est-à-dire au monde na lobara na vie il faut yeba place de noko cha lokolo. Très bien. Atoli ni mwasi atoli ni mobali il faut luka pe ko s'informer na ba famille wana parce que na ba famille belé lelo baza pena ba immature na ba insensé. Et ana batumsu na famille na bango bana bango ba pauvre bana bango lelo ote me balinga lokumu na bango ya famille balinga ka respect balinga considération. Très bien. Mais batumsu so mon na famille moyo c'est pela que na continue na famille na bali na famille ba milliardaire mais ba insensé donc ma trop. On doit comprendre. OK. Alors eso ça sonne n'a pas si comment na réaction vraiment il y a tata moi si ba Diviston envers leur maman. Moi, je suis à Vandina Kofi pendant des années. À Botelier Balakito, comme moi, la star, le quoi, du Piston. Quel que soit, Sarah qui divorce ou pas, ils sont obligés de faire la option dans les médias, on n'a pas besoin de ça. Divorce, c'est un secret à Kofi na Alia. Alors, Kofi qui n'a pas Alia, médias m'ont été. Très bien. Tango Kofi a salari choix ya revendre na Alia to kobota na ye mama wifa mutatinda kiete alandai na audio moko wazolo bake Alia ye mo mutalinga Kofi bongo Kofi aboya te poani po biso na tunde tozabo emibali pe balinga biso ti lelo ba ebike Sarah za mwasi a Diego mais a tenter pe chance siko ba forcer ki Kofi te soki ezaki Ali c'est regrettable t'as dit eza Sony eza une émission moko to revendre on a plateau ça audio wana ndambu tozocha tozolobela. Très bien. Soki Ali alingai Kofi aboya ete poani tadi yo ndongo za wana ozwaka ba proposante babenga kawa to sepeli nao yo moko boya ka pourquoi bakanga kaona makasi te non tango Kofi andima soeza ki na volontaire Kofi te première année banga bavanda te deuxième année banga bavanda te banga bota bana wana misatu babotiki on peut comprendre et toyoka na banzembo alela kalia na ye akumisaka ye alingaka ye bona boy mais c'est déplorable ko ya koyoka mwasi tata mwasi to ndiko ko faire le bana batuke ali ya mtalingaka Kofi et après on va faire quoi avec ça ko ya le bana biso ke basala ki divorce et après tout ça na divorce na bango donc balingana ki biso zala ite on n'a pas besoin ya ba divorce na bango et tout on n'a pas besoin de ça donc ozomona ka eza so olingo la exception na nyonso to lingo sala na vie obota na mwasi lukoyeba mwasi wana poso oboti na insensé boteli ope ben insensé. Très bien. Donc même na famille ozokendo bala il faut ça l'effort ya oluka koyeba famille nini oyo ozokucha mutu et en dehors de ça mobali pe ozolingo sala ne ba relation il faut vraiment ozala très prudent ya koyeba place nini ozocha likolo l'homme ce n'est pas seulement l'argent okokutana na mobali ana mbongo ebele mais soki mobali wana aza immature ndo omona vie privée na ye ezozala exposé na réseaux sociaux ekokoma ntina niveau ya koridiculiser mwasi oyo aboteli ebana misatu c'est choquant. Alors eza mpe leçon tozwa kaka bamatière te ke ye matière te ozwa mpe leçon bino basi
mibali oyo bolingaka botalaka basora bandeko na biso basi lelo bakoma olinga mingi mobali ana kombo misisi ayebana te loka Diego olinge te apréféré Kofi a star ade ya leader ana orchestre na ye ok tala siko place ali ya suki omoni place ali ya suki na akomi ridiculiser donc parce que banga même pas que bazana bana na kati aza likangu te aza mwasi babotaki bana donc il a dit que mobile ce n'est pas tellement l'argent mais c'est la tête. Mais Sarato là aussi, tout en suivant l'audio, cette maman qui parlait, mais Eza Lokola Azo qui recadré maman Ali Kolbaete Yemuto Azali derrière des arrois nyonso oyo ezali na réseaux sociaux mpona koluka moyen kosalure réputation ya Kofi ko détruire image ya légende ya musique ya mboko pendant que ye moko asenga divorce et puis cela a été accordé par monsieur Agbada ndenge nini kaka ye kotinda bato koluka moyen kotielaka ye baposo ya bitabe na nzela po aluka moyen asietaka image na ye beba omoni peut-être côté kuna mama akozala pe na raison ya koluka moyen abenda dra na ngambu ya ndeko na ye ana raison te to pese raison te parce que yo ebi monde fonctionne na ba prebo pese raison de dadi ana raison te to moni na place moko te oyo ata audio ke ali atindaki mutu a manqué mutu respect toi utiliser Kofi toi sala ba émission eza ba penser eza lelo lokande bato ba ebingana osto ba moni to mso clasher clochard wana Belgique soko clasher bato balobani ate ke Sarah mtatindi tadi tadi peta mso sali analyse na ena ndenge na ye auto comprendre alors pourquoi kolata mwasi wana makambuke mwasi wana kuti bato mwasi wana tindi bato mais on n'a pas de preuve ye mama rifa na dossier niki na fali audio na ebimaka bakosela raité ba audio ebimaki audio na ebimaki tanga yaka o confirmer so kosa fi wana Belgique que non ya solo niki aza nzemi mama rifa audio na ebima siko wapi audio ya mwasi ya bato o ya lia comment zo accuser mutu sans preuve jusque là ali ya peno alobite au moins niki azaro lo ban Instagram niki azaro boka ba plan na Instagram ali azolo beno ote mais comment yo la tsaye so ko tu dis Stone moi na moni trop c'est trop moi na comme boka ba plan mais wana no alobite ye mama rifa ay la biso ba preuve zo la que ya zo tinda bato sura ye na ba preuve ngo biso peto lo ba non c'est qu'ali ya tinda rabat c'est ça. Mais déjà, maman Ruva Atie déjà, maman Ali ana défi à lobby azwa lettre ya divorce ou ezali signé wana PSAP ba journaliste ba tiango na réseaux sociaux na place publique pour que ne konaye azala libre batika koposa batu azala déjà une femme libre Kofi aussi un homme libre depuis longtemps. Nini susu auto gozela. C'est bien bon. C'est bien bon kolobake acha lettre de divorce na média asa na pe na likanisa malamu mais siko soki o ya zo kanisa soki eza ke lettre de divorce zo bimate c'est que za penser ali ate ali aza ebi ke lettre de divorce soki eza soki réellement eza ebi ke za vie privée na bango poso pe bakabona na Kofi c'est que bakabona pe kala ebi ke za vie privée na bango a acha lettre wana pona banani tout ça ba juge tout ça ba magistrat. C'est purement les réflexions des insensés mutako réfléchir ndingo wana kotinda mutanga na tali divorce na lettre na wana tala media boza banaya na vie nanga ya azolinga komisa ali ya insensé donc a komisa ye mut internet la dame aza mut internet te auto comprendre a otinda ache la lettre de divorce quand est-ce que une femme a komara na niveau au senga mobile divorce si y a pas l'infidélité ye mama wifa wana tanga olo baba cha lettre divorce il faut banda réfléchir que divorce poneti nga mutokanga moni so na ye ki mutokanga na plateau tadi no banda lo bananu mama wifa to ana besoin lettre nante tozo zonga na procédure pourquoi ali asenga ki divorce nazo zelo mwana nazo zela yo donc tosala analyse ya lettre nange tozonga eloko nini etindaki ali asenga divorce. Très bien. Donc tobimisa plan wana ebatami na kati après tokoma luka siko ali abimisela biso lettre à divorce ça n'a pas de sens ntango abakiza ali abimisa lettre à divorce est-ce que aza osatendre na bapropos oyo ekobima mpe pa ali pourquoi asenga ye divorce
boni boetadi mobali na ozo apprendre que ya robata mata kusharana chanteuse nae hata yo moko papa hein? Il y a trop de problèmes à l'intérieur donc moi si à star mobali na za na mbongo mobali na succès mais andimi asenga divorce mama c'est ka moni mingi donc mama Ruifa yo yebi que il y a eu infidélité voilà pourquoi Ali a eu divorce. Alors, le cas Ali a eu divorce. Déjà normal, moi si tu as monique clair, réseau simba susté au mobile andengeni buena bona. Au lieu to kende la ngona nenga mabe, to mien to sani, to kabwana c'est tout. Ceux qui confient accorder que divorce, et ça mabe mais yo senga chela so na media to sana moni. Obiso to zane na bezo to yeba eloko nini Ali a sengela ki divorce. Ya onde to luka. Très bien. Merci beaucoup, Sarah Tolame. Tozaka tout autour, Yawana. Mais aujourd'hui, on a pété que c'est trop risquant parce que, au regard de cette situation, maman Alia Basali, presque 25 ans avec Kofi Olomide. Pendant tout ce temps, on a Kofi Azalaka Kofi. Pendant tout ce temps-là, Kofi Azalaka Kana succès. Pendant tout ce temps-là, Kofi Azalaka Oyoye Azalelo. S'il faut parler de l'infidélité, Natawana a monaka angote ayoko mona ngope sikoyo saratola. O moni pete que non quelque part ezaka ndeti moto yo alingi susu mbwana ete akizae etalirage. Non, l'infidélité ba accepter angote. Moi ça za ramonter ma monene, mon bala ko sala ngo une fois, deux fois, trois fois, zo pardonner. Il y a un temps pour tout. Et comme à un moment boisson monté mais lâché hein. Ah oui hein colobateur que a patienté pendant autant des années pendant un tas de mois ça dit absolument rien. Ce qui est vrai c'est que infidélité les cas qui m'a cassé et na infidélité mususu ba limite so edleki on dit ba limite za ba maramnet ni mbeto ngana lala ka basi mususu ba yo lala. Très bien. On dit que déborder limite. Ouais. Donc en dehors il y a infidélité. En dehors il y a infidélité yo batiste nga lisusu liko nango nini babenga nini inconsidération faut comprendre au dévaloriser nga ouais au dévaloriser nga c'est ça parce que mibali nyonso tu ba fidélité mibali nyonso tu ba fidélité mais au moins bazara na respect moko boye ayebi ki aka mwasi na nga lingana la libanda te nakola libanda te mwasi na nga lingana la libanda te mwasi na nga nakosa oyeba ba mibali mitu bazara aza mario mona lingi mwasi ma oyebisi komeka kobenga nga ba RTL te pona mwasi na nga ko mwasi na nga oyeba ka kina bimana yo to kabwani donc azobatela kazo respecter couple foyer na ye. Très bien. Mais soki ba limite wana leki ya mwasi supportation infidélité te donc Ali asura lembaki na ya kosenga divorce c'est normal même na bible ezolo bana biso soki aucun moi si tout mon bal infidélité au kosenga divorce voilà c'est ma bête. Merci Sarah. Maintenant to meka ko réfléchir un peu ma kolodo qui t'en a assez lorsque maman na biso ya audio maman Riva signifie que maman Alia yope ero yaka kozwa ero kotaka na vie à Kofi okutaka ndeko nanga zaka marié elle avait une femme à la maison oyo yope oyebaka ki azali na mwasi na ye et ondimaka koya kokota na vie na ye pendant qu'il avait sa femme et jusqu'à ce que atika ki mwasi na ye azuyo officiellement preuve yo ozolingana na Kofi o Kofi a accepté yo obanaki koya kofanda epananga awa po oyebaka tina pourquoi obanda koya kofanda awa donc yo pe obotolaka libala soki lelo pe mutu moko abotolo libala c'est que ezali kaka donc c'est que accepte puis comprend que oyo salaki lobi lelo pe basali yo eli kolobaka ke mama Alia azoko futa l'époque cassé ou bien oyo ya semaki yango azoko récolter lelo. Namoni na mpoka c'était parce que à cette époque-là, ils sont médias to ala ici. Qu'est-ce qui prouve maman oui parole les vrai on ne sait pas. Moi to confirmant oui ça mais ce qui a lobiki ali ya botola ki pe libala ya bato. Mais ce que libala ya bato ngo ye Kofi aza mwana muke ya ko changer ka kozaki na mwasi na oboyi mwasi ozi mwasi non c'est kaza coureur de jipon
ce que ça vit na ndenge na na moni na place moi sur na zofuta te parce que yé Ali a imposé officier à l'époque wana boya moi si na wana po ndinga très bien donc ba raison moko mama oui fa na zo beta na ebita excuse nga zo patanga donc na zo comprendre ça na mutu na fondement quoi donc so ba lingi moi si wana souci c'est clair ba l'acceptation pour moi si au ya confiance comme officiellement dans l'activité désormais Ali a déjà tokabwana officiellement na commune mututelle ole ya royana échappatoire ba réponse mo ezanga mutu ezangi katikati ezangi makolo kolobaki o alibotola rappel libala ba est-ce que nous on était là à cette époque là qu'est-ce qui prouve que maman Marie Fati vrai et maman ezana on a sens te ce que ça qui ya botola libala muninga parce que bongo yé kofi aboya mo sina mpona Ali ya bwana ils ont sens te mais yango passé lango sous na Alia. Mais ce qui est vrai que Alia n'est pas la première femme de Kofi Olomide. Ce qui est vrai, c'est ça. Non, mais ça courait les Japon. Ça courait. Mon bal sera chandara de Abbas Aboti à Tiki. Ça courait les Japon. Et bon, ceux qui bazo ko c'est la yoga makambo bazo comprendre yote. O ça nini. Bon. Wana talika bango mais biso to sala analyse na auto zomuna. Voilà. O ebimi na média. Merci beaucoup. Ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas analyser sur ça. Merci, merci. Je suis très heureux pour ma sagesse nayo na ba 1+ nayo. Mais lorsque maman Ouiva a l'objet na malobaya maman Alia Oyo beaucoup de personnes respecta kaye et grand prêtre mère a sengi pe balongo la grand prêtre mère on a parce que muto doit pesa kombo ya grand prêtre mère et Aline de Konaye Mobali et puis à la fin elle dit ngai na sali na yo 25 ans ce que tu as fait avec moi luka moyen na oasika ozui bo sala na ye même à 26 ans pour eleka batan oyo au sali na ngai là directement elle parle à qui et pourquoi toujours à Kosenga il y a sali 25 ans côté kuna ba sala 26 ans parce que l'être au courant il y a vie à sika au papa na biso komi ko mener ou quoi exactement peut-être à cause de la au courant là. OK. Soit au courant là on t'a nga lo ba bonté. Je crois. Aza au courant ya relation moko ou relation en estalité ba imidie ningi bazo imidie wana yango alobi. Lié le cas basaki 25 ans. Apparemment relation est très important. Va continuer dans la relation on a basa la paix 26 ans voilà. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top India Télévision, Boyende Tokende Malembe, mais sûrement vers la fin de notre émission avec Madame Sarato la Bisika et Zouamiye. Mais Nazoeb Sabino Bandeko Balandi, Bozalaka ka connecté bongo parce que tu continuer deuxième sujet naïe après cette émission. Après cette émission, tu as deuxième sujet au Italie Didi Stone. Azali Bongo, la fille biologique qui a Kofi Olomide, Makamose belé tout autour Yandeko wana moi si après cette émission to Kindekuna Nanga Munaye. Au regard de tout Sarato la Kofi Olomide Azali le genre de la musique Yambo Kanabiso Kofi Azali Moko Oyo il faut a mérité respect, considération et pas il y a battu belé parce que d'abord aussi c'était un ambassadeur Valère Oye azo komema na musique et puis aza lokola kulutu moko na kati ya musique ya Congo. Lorsque vous voyez tout ça tout autour ya Kofi Olomide to meka kobenga yango nini to meka kosala analyse nini bazo ko ridiculiser ko rabaisser Kofi Olomide une façon de chercher à effacer ba vrai valeur na musique ya mboka na biso. Rien à dire, hein. Rien à dire, Tali. Rien à dire, Bamo, Baebi. Vous avez l'artiste musicien congolais, vous avez poli, vous avez immature, vous avez la combonion, surtout Yamari. Donc voilà. Et les hommes qui ne respectent pas les femmes, très bien. Un dernier mot pour Yonanga Tokabwana, Tokota, deuxième émission. Rien à dire, hein, papa, rien à dire, mais on arrive. On arrive sur Bandela Punda dossier bien en zéro. Pour Mekako Chama Maël et Nankata de Kambango. Yé Mama Wifati Matu.
audio na ye wana eza na baflou ebele akima nanu te. Faut que ça la analyse nango sur place. Voilà. Merci mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Bon, ça la biso confiance. Nous allons justement continuer à faire notre travail. Je pense Maman Sarah à la kibiso ke azokoya date banité jour et banité n'importe quel jour oye akoya. Nous serons là une façon de faire les analyses oyo ensemble. Bah émission oyo ezaka juste bah avant goût. Il y a émission photo ça la pour un sujet parce que ma camoze belé il y a kolobana kationa. Je dirais un grand merci à ma mère fan, le maire fan oya Sarato la télévision. Présent bébé, maman Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karouan, Fatou Dukonti, Makia Lakumba, Tata Poe, Fapekato, Jenny Beta Industriel, Celia Kinkela, Madeline Keta, Binonion Sobolinga Kasarato la télévision, na Top Net télévision, na PC Binon Mbote, Maman Bijon Ketani, maman 90%, je vous dis un grand merci, Maman Bijon Ketani, parce que na Ebitina, na Lobi merci, on a pour bon, na Papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga, mis le respect à Maman Deborah Lubanda, qui va me Calgary, Bertin Condé, je te salue, Bissika et Zoamio, un grand merci à maman Yvette Mbangu depuis quelque part. Moi, c'est Tadjingala. Par cette émission, c'est par ici que tu as 4 émissions avec bon des livres, mais bon, ça dit juste 5 petites minutes. Poto Pesabino, un nouveau sujet. Il y a Didingstone ou le Loisa au centre. Il paraît, elle est au centre. Il y a Makamonion sur les autres collègues en internet. Donc, merci. Lobe collègue, bon des livres. Merci beaucoup.